chaîne abiso Océan du Congo. Molongo mobimba esika bozali mokili mobimba. Mbote 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 mabota mabino nzambe alola. Nzambe akopesa biso pema na bomoi apambola bino bisika bozali. Mama Océan du Congo nzambe apambola yo koleka bisika ozali. Papa Ose, Maman Chantal Ayao ABC1 nzambe apambola bino balandi ya émission na biso l'église et ses réalités nzambe apambola bino apambola bino apambola bino bandeko bazolanda nga pe en direct na Facebook nzambe apambola bino bisika bozali na kozanga kate kopesa ka ba mbote liboso matondo pa na nzambe parce que moto asala biso ndenge cri na biso to banda ekoloba ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number one. Mosali na nzambe nyoso Kongo mobimba nzambe apambola yo Rita mawete wa barita yonde mama koza na mama malamu ndeko lokola yo bolamu ozo salaka pona nga Didier na yebite nzambe apambola yo de tous les temps ma famille na lobaka biso toza na adresse biso penza ba Didier to ba personne au bangela te po to na adresse na inana na selembao famille Dikiese mobimba Foska Dikiese notre leader to ndima yo ya mubali katona mubali na ediedos na katla mboka na Canada nene na magouche na Belgique Ana na pasteur Abraham ya mwasi peba na biso nyonso grâce Dikiese na bebe Dikiese ba na biso nzambe apambola pambola bino na mokili o ya se soko za reconnaissante eza pasi ngai eza vina ngai ya kozalaka reconnaissant nazopesa mbote na mwana ngai je le resterai toujours ton père naza toujours reconnaissé par non Fariana na kati na mboka na Espagne na Madrid nzambe apambola yo nzambe apambola yo bolamu na yo oyo sala pona ngai pe pona ministère na ngai eganga bisiko zali que l'Éternel Dieu te redonne les années qu'on dévorait les sauterelles pona vie na yo mama na ngai abota mama imeza na kati na Allemagne na papa pasteur ifenzamba pambola bino ma mère Chantal Fitina Madawa na Canada nazopesa bandeko nyonso ya Sonabata notre personne morale Pepe Mavembo na famille nyonso Sonabata mbote na Kishasa Fifi na Ntsundi Mokonzi mes respect mwasi ya makasi zoya lo sako biela bebe bandeko nyonso ya madimba Gérard Nsetima nzambe apambola bino mon ami d'enfance ya bomwana Claude Kasongo na Trésor Kasongo nzambe apambola bino King of the King Mami Longomo Florent Alenkoi Janine Jipe Mwene Data Yayo Yangwana lelo toyambi révérend pasteur Biba Kabeya Oyo bo tunakiye mingi na lukiye papa na balamba moko okomi soufia makasi beboni mbote papa mbote pasteur Didier mbote makasi certainement ezali kambwa fierté na yebisaka bandeko balandaka biso na mokili mobimba que nzamba benga biso ka pona bango alors à tout moment que baoza na posa na biso tokoya sauf que bato bayebaka toza na confinement et il faut aller à gauche à droite pour équilibrer les données mais en réalité tozali et tokozala kaka. Est-ce que vous avez sous pasteur Eva Buka? Na yebiye malamu makasi na obosa na été pasteur Eva Buka na pesiona numbote soki olanda biso leader na biso yo za leader na biso yebi skani to banda masolo oyebi biskani to le kato ko bosa na hote je le connais bien okobani pona edoka na sawa azolanda o na katlangola ah mon ami mwana mama na biso tekanzamba pambola yo elo na koye biso na lobi aller de l'avant comment na yo ko luka lo lengeni lisango malamu eko panza na mokili mobimba gagner les âmes pour le Seigneur na bonde lilikolo ezala yo favorable na yebi ke nzamba ko accompagner oposa motema na yo nzambe akokokisa yango tobosani yo te on est ensemble bandeko merci mingi émission to salaki flash ya losambo pona révérend Pascal Mukuna merci na ba commentaire na bino merci na nyonso toza pona ko répondre te
ndenge bokomi nde lelo tolobaki tokoma pasteur biba po toloba makambo ya évêque Pascal Mukuna. Papa boni oza na situation ya Pascal évêque Mukuna oyebi makambo elekela ye? Ouais, certainement on est tous informés ya makambo ezoleka pona mosali na Nzambe pasteur Mukuna, mais eza déplorable pasteur Didier. Atata mutolo ba makambo motema eza lokolo eza na ba blessure na kati nango parce que ce que pasteur Mukuna zo subi actuellement, il ne le subit pas actuellement pona yemoko mais pona bolamu abato ebele. Toyebi kaza emprisonné. Mais emprisonnement, on comprend quoi que ça provisoire, mais le lenge pe makamango etamboli, eza pena na ba flou ebele, ba menace azanango na kati ya azaki nango plutôt na kati ya prison ainsi de suite. Toza informé nango. Mais pasteur, ba kangi avec Mukuna pone kobo. Certainement, nazolinga bandeko nyoso ba olanda biso na tongwa lelo bapesa biso pena matoi to solola po makambo nde na ucholo beza makambo esala pasi na motema ndengo ucholo babakangi po akweya na mwasi moko soi-disant à violer. Mais là-dedans il y a à boire et à manger. Pasteur Didier, oyebi ba makambo ezoleka actuellement avec la politique et l'église, nous devons faire beaucoup d'attention. Certainement, on a publié Pasteur Mukuna, Bimana Mwasimoko, ainsi de suite. Question nanga yangoyo. Est-ce que Makambo Baola Ksabicho est vrai? Tout est un montage. C'est ça le problème. Parce que Pasteur Mukuna, tant que bandi dans une éveil patriotique, il était dans son église. Si moi si on a réellement Azaki moi sinaye. Pendant tout ce temps, éveil patriotique Ezakite, on n'a pas vu cette femme déclarer qu'elle a été violée par. Mais Ezaki secrète. Yango na oloba. Pendant tout ce temps-là, et ya quitté ponani. Pour Ezaki secret. Yango na oloba. Parce que tant que na lingon dit mais Ezaki secret. Mais oui, ba relation sexuelle nous autant que ça la maison publicité. Wana penye Ezaki secret. Pasteur Biba, dis-moi que Ezaki secret. Yo zoloba, ils ont engagé yo. Nga nazo tuna yo poser invité na biso ezaki secret to secret. OK, bango balaction eza na mutuka. Est-ce que eza ba biloko musu pasteur Didier okoki ko avaler ngo si facilement te. Tu peux pas avaler ça si facilement. Surtout que moi aussi un homme de Dieu comme pasteur Mukuna. Certainement na banda koloba, eza difficile, il y a des choses à manger, à boire. Ça dit eza montage ou bien ça makambo eza vrai nde na bandolo ba tango éveil patriotique et bandi. Le pasteur Mukuna commence à attaquer notre président sortant Joseph Kabila. C'est comme ça makambo yé. Pasteur Didier, il faut pas oublier incessamment à Wakasamba. A oucho monter caméra na hôpital ainsi de suite, mais makambo nyoso. Pardon, awa pasteur Mukuna. Non, je donne seulement un exemple. À sali montage et puis à publier yango. Mais on a trouvé que ça qu'il faut. Pourquoi pas aussi croire que Makambo y a pasteur Mukuna? J'arrive pas encore à croire. Moi, comme ton pasteur, comme ton ami, je n'arrive pas encore à croire. Parce que Nakacha Makambo, Beleza, où ils ont caché. Pourquoi seulement tant éveil patriotique et bandit? Pourquoi seulement tant Mukuna bandit qui a attaqué Joseph Kabila? Nde Makambo. Tu as vu la réaction de FCC? Tant Makambo y a éveil patriotique et bandit, bazo s'attaquer na chef moral, il y a FCC. Comment? FCC Mbezaki, Ezaki a koningana. Et c'est après que Makambo nyon soyé. Merci papa. Bino bozanga ba raison te le quoi boyeba koloba mingi. Mais Makambo avec Mukuna comment est déchiré bino? Bokomi na denka ngala za témoin oculaire ya ba pasteur to kutena ba ona kwemba lobi azui. Naza même na commentaire o ba komelinga wana na batu comment un homme de Dieu a eu problème bino ba o yaye bokabono ebo ensemble. Pasteur Didier na bandolo ba makambo yo esala pasi na motema pasi. Na mona Moïse azana palais royal bandeko na ye ba israélite bazana mopanzi. Mais un jour, quoique au nord, quoique Makamunyo soit nango déjà na palais royal et pas pharaon, mais tango abimi akuta bandeko na ye bazo bunda ba hébreu. Bibolobi aye akuta ni na bango, akaboli bango.
aluka ko yeba nana zaki na raison te nana zaki na tort mais ameki ko kabola bango pa ebisi bango bakende mais le lendemain nango tango aye azotambola akuti hébreu moko na égyptien bazobunda là il n'a pas voulu savoir qui avait raison qui avait tort mais bibolobi à côté la hébreu aboma égyptien pa kunda ina mabele. Bien aimé pasteur, si réellement on est des enfants de Dieu, parce que pasteur Mukuna, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de Dieu comme nous. C'est un hébreu pour nous. Qui ne doit pas être trahi et pas nabi sur le quoi basal nae. C'est inconservable. Si réellement quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que Dieu l'a appelé au ministère pour servir le Seigneur, Ataku du makamango tolo ba pasteur Mukuna, c'est vrai. Un hébreu ne trahit pas un hébreu. Mais et ça la misiko. Mais oui, c'est comme ça que tolobaka déjà dans l'église et ses réalités. Et ça na batu musu baza na ba casquette, ya kozala ba pasteur, ya kozala ba apôtre, ya kozala ba évangéliste, mais ils sont pas des nôtres. Oyoki penza mwana évêque Pascal Mukuna Onésime nenga sambisi tatana. Est-ce que ça peut se faire? Ce que je dis, c'est la mangage. Onésime so ngai ndeti nga pasteur Biba. Nazaki mondimi, je ne pouvais pas aller prier. Et bela bato bazan église wana. Non, ce n'est pas un problème. Oyebi ke na likambo ya église actuellement fanatisme eza trop. Eza na bato ebele ba okene église mais bazo yeba te pourquoi ba okene. Moi na oyo wana ndeko wana Onésime, azam fils ya pasteur Mukuna. Un enfant peut injurier son papa. La Bible dit enfant obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Mais comment un enfant qui se dit enfant à pasteur Mukuna, quel que soit Makambo Bazango, il peut se lever et injurier son papa. Et Zalakate, il est sous la malédiction. Naolo Banabatunyo Sobaola Nangai, que allez prier dans l'église, l'église Ouana, vous êtes tous sous la malédiction. On donne que ce qu'on a. Un enfant ne peut pas injurier son papa. Yangona Bandolo Bano Mutua Pasteur Mukuna pour na kosunga pasteur Mukuna pour na kozala ensemble na pasteur Mukuna parce que na bandolo babwe pasteur Didier omoni pasteur Mukuna aza muto lelo nzambe ngaza muto asekate na otikala pe kozala muto asekate mais membre asekate mais je suis un chrétien so na oloba makambo yo na oloba ngo comme un chrétien comme un pasteur Mukuna actuellement on comprend que c'est un homme déjà visité par Dieu un homme visité. Nyoso batu bazana ngo po ba vivre. Lui il a déjà. Anango. Soki ndako anango. Soki mutuka anango. Soki passeport. Voyage akuta na nana ba konzinyo so anango. Ça dit akofanda na epe kimia, akofanda kimia. Aozanga ne akoliate, aozanga mutuka kitoko te d'abord. Actuellement so tozi ba communauté ya makasi na RDC ACK Zankate. Et cause appelé parmi ya liboso ACK. Ça dit maintenant azolo bela likambu ya éveil patriotique. Aolo bango pona bolamu banane. Aolo bango pona bolamu ni yaye mais bolamu ya bato ebele. Quand il parle que Kabila a détruit les pays, Kabila a tué, il y a des fausses communes, tant de choses là. Il doit être arrêté, jugé, mbongo nyoso ayibi ya mboka zongisa. Maintenant tant bako kanga Kabila asambi azongisi mbongo. Mbongo na ba pesa ngo avec Pascal Mukuna. Teko songa na traite. Toke no kunate. Tout le monde makambo abino ba pasteur awa tola makambo église nazolo babino église boza divisé. Pourquoi boza divisé pona ndeko na bino oya za na prison siko lobi batina linga voice musuke akwe maladie asandi makilo nous n'avons pas vérifié si c'est vrai mais pourquoi bino boza divisé pasteur parce que Didier na ça que déjà na olobangwa na lobi za na batu musu baza na ba casquette mais ils sont pas des nôtres. Balobi, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Mais c'est quoi, où est l'église dans ça? Parce que Dieu, quel que soit bateau, baza ya kolata bilamba, mais baza a bisoté, il ne faut pas les mélanger. Ngane nazawa, je suis derrière pasteur Mukuna. Te po api ngambongo, en face botam suto kutanate, mais le kola mwana nanzam. Et puis je comprends bien que makambo azo sale, eza pona bolamu ya église, eza pona bolamu ya Congo parce que ba membre nyoso to kambaka na église na biso bakendaka ko sala sont fonctionnaires ainsi de suite. Son bongo nyoso Kabila za nango azongisi. Et que eye komema budget ya bien na mboka. Tu vois pas que bolamu ezaka ya pasteur Mukuna te. Les chrétiens doivent comprendre les choses. Ba chrétiens bolandanga bien, ba chrétiens. Nous ne devons pas être faciles à être manipulés. Le pasteur Mukuna, il est de notre. Aza biso. Comment ba politicien bango na bango?
quel que soit bamabe bao salana mais bazo eba ko se couvrir. Oyebi que nani gouverneur de la ville Nabisoki Gentini, il a déclaré quelque chose sur Kimbuta, qu'il y a à peu près 60 millions de dollars qui s'envoleraient. Mais babengi kuna na Kingakati, ba solo li ba donné, lelo makamwango keap. Les politiciens ils savent se protéger. Les politiques mingi au côté yango na TV. Non, bato balanda biso ba yebi penda que pasteur Biba ne parle pas de la politique, ba yebi. Mais du moins nous avons des informations. Makambo ekangi pasteur Mukuna c'est lié, eza église c'est lié aussi à la politique. C'est comme ça que nous sommes en train de to expliquer peuple ba comprendre soit ba politicien. Likamabo 60 millions eza ba mbongo ya ba contribuable biso. Il y a ba taxe. Mais Kimbuta prend cela, il part avec ça. Maintenant, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bino bato boza pona Pascal évêque Mukuna. Bosali moi et loko moko, ozana mbela mo ya relancer, place mo bozo sambela pona ye ou comment? Acte 12 Bibolobi Pierre Azan en prison, bakangiye. Après que baboma Jacques. Mais Bibolobi l'église bato ba comprenant qui Bazaki a dit quelque part dans la chambre haute, Bazo Sambela pona leur frère Pierre. Certainement, jusqu'à présent, les structures mon côté, oh, et sanksi ba pasteur poto Sambela pona pasteur Mukuna, mais je crois, dans la conviction, bato baza lokola biso, bana na nzambe ya solo, oh baza na miso ko fongwa malokola ba geyazi, hein? Tango azobanga ba Syrie ba simbie na misu ya Élysée misu efongwami à comprendre que armée en Zambé eza ebele koleka armée ya ba Syrien ça dit tozo pesa mbela oyo na bana nzambe. Je crois qu'il y a des gens ba héros dans l'ombre qui sont en train de prier pour na pasteur Mukuna ndeto lancer appel na ba mi pasteur ba apôtre makamwe comme il pasteur Mukuna lelo lobi pe kokomela. Certainement, on ne sait pas où Dieu est en train de nous amener. Alors, ceux qui biso, mais prie pour cet homme de Dieu, que le Seigneur Dieu soit avec lui, que le Seigneur le protège. Ma bé est comme elle a été. Soyo sambeli, ya sambeli, ya sambeli, ngapena sambeli. Certainement, notre prière montera vers Dieu. Oui. Merci, pasteur Biba. Tozo kende pona osukisa nazana motuna moko ndeko moko atuni ngai bosali boye pona Mukuna pona mission na saki ya prière et bongo pona Coutinho osali bino bosala ngo pona Coutinho te nazo ça déjà ndeko na ke Coutinho révérend place aux ambote mingi ayebi ngai parce que nga nazalaka membre ya Sauvons le Congo et puis nazalaka président sectionnaire ya commune Ngaba. Donc wana c'est un faux débat mais parce que natango révérend Coutinho bosaka boite nazoka kutu mukola suko bakanga pasteur Coutinho nga nazala na kati ya église to bunda na ba policier na batunyo so bakota na ba tennis civil to kima bambango to zoka to zala témoin parce que quand même Bibolobi to sambela pona mboka po bénédiction na biso ezo en dépendre tant to ka Sauvons le Congo to zala wana to zo batan ya ko sambela to zo batan ya ko sangisa makanisi nzambe kanda yebi. Mais voilà, Makambango, pasteur Coutinho, babouakele ba arme na église, à ça la prison, mais nzamba côté la ekaka. Voilà pour nous le toza te pour nous le ota mususu to sala pour monter biso toza ba voix de sans voix. Donc pour na révérend Coutinho Fernando DSLC biso toza ba membre pasteur azoka to beta ba kiribiti pour na obima na kanda kuna ya liste kité. Donc soki oyebi makambute faut tout na histoire ba koki koyebisa. Mais nous disons ceci pour l'église. Église ko sepelate pour révérend Mukuna lelo azana na boloko te lebe ko za tu na ngai nazongika na likambo ya histoire ya mwasi ya ekobo na Yesu na bato ba yako funda ye oyebi bato na bakute Yesu na temple pasteur Biba baye po ba meka Yesu Yesu pe mayele koleka ngana yo alobi na na kat na bina sano mabete abamba ta mususu nzambe abimisi évêque Mukuna boepoka Mukuna zonga na nzelo ya zalaka po tata wana zalaka na biso azongisa bato ebele na mboko na nzela to
longola liseki l'homme à la parole retour à la parole. Tout ça liseki te na papa wana. Et il a bâti un grand travail dans notre pays. Biso Pascal Mukuna tamsu to pesa mbote na yete mais na mitema na biso to lingana. Et puis nazoloba pas si je m'excuse parce que même Ibaluba ne peut pas passer besoin Muluba. Mais comment même Ibaluba ils sont contre leurs frères. Yoza Muluba tenga za Muluba te pourquoi nous sommes pour Mukuna? Te likambo Mukuna za likambo ya tribute. Eza likambo ya kozala mwana na Nzambe. Yango ndeza moto ya makasi. Voilà waneza na tuni yango directement za motu na oyo papa osé l'homme sage aloba na tuna yo. Pourquoi bata professeur Msuba okotla ye? Omoni ke bato batinda ka biso to sala mabe so likambo ezwi biso balinga ka biso te. Nzambe azala na biso. To sisi émission awa ya opesa mokili mobimba mbote. Mère des nations. Inanga baba Clémence. Mon leader na Katnamboka na France. Israël monde. Israël monde. Israël monde. Mon ingénieur, mon cordon Kabouya. Mon caméraman Carlin Bontongo. Nzambe a Pambola Bino Bisika Boza. Maman Cécile, jolie qui est dit. Batu nyon soboze bele. Nzambe a Pambola Bino. Tous a besoin de l'outil d'entangweno. Yo dirigeant, tu n'as même pas l'accent à ma cambo banda l'école. Nzama pambo. Parce que biba, to côté le mamouké, oloba le bamoko, pona révérend Mukuna. Ok. Pasteur Biba. Oko Sambela, pona révérend Mukuna. Place ça. Papa Fosca. Atambote à Pambanama Chantal, certainement n'a pas osé. Naibi ke bomemanga na motema nazo mema bino pe na motema Nzambe wana pambola bino asaela mno bolamu pasteur Israël que Dieu bénisse et lokumo ezonge panza mais naibi ke Nzambe osala biso ngolu tokomona na tokosolola esala bien makasi nalingi to sambela siko pona mosali na Nzambe pasteur na biso Mukuna yo pe siko zali soko landa biso ata na fesse. Est-ce que vous pouvez concentrer 2-3 minutes à Pamba, to Sambela, pour Bibolobi, le sambo bagiste, Zamba sepela kanango. On dit que le sambo toko sa la siko, du collé fond, Manzamba c'est notre papa Bola. Zamba Israël, Zamba oyo atika basali na yete, namona Moïse a ki oba l'Éthiopienne. Mais bande konaye arona na Myriam, ba sepela te, mais yo kita. Otuna bango motuna qui vous a établi chef. Nzamba basali na ye. Nzamba basakoli. Voilà yondo yebi ba vraie vérité ya ba donner à makambo ezoleka. Mais bibolobi otika bana na yote. Obuaka ka bango te nzambe. Tozo sambe la lokola mutu moko. Ezala biso bato tozana na plateau ezala batu nyoso ba olanda biso ba osambela pona mosali na yo to recommander na maboko no toloba nini Nzambe abomo batela ye bomba ye bibolobi oyo simbi mutu akobotola zate soko batelite ba batela ba osala musala ponda o épargner na ba danger Jova Rafa ben formation tozana ngona matoy tolobi balobi mosali na yo azo sanza déjà makila mais na yebi ozanzambe osala ko lekima ela bato et pas na yo loko eza impossible ezate nzambo sala ka opération sans cicatrice. Seigneur, lève ta main, touche ton serviteur dans le nom de Jésus et bikisaye dans le nom puissant de Jésus et kolopese makas ce qui cause ya makambo azote le message juste eza pona bolam ya bato ebele. Seigneur, donne-lui encore la force d'avancer dans le nom puissant de Jésus pe omema pe olongisaye nazo ndima lokola mosali na yo eloko mabe comme la pasteur Mukunate. Alléluia. Quand les pasteurs révérend Coutinho à Koufataza na bomo demain les combats oyo okenenango kinonasuka et tu garderas ton serviteur. Tu garderas aussi à ces cas pourquoi pas de vrais chrétiens qui sont entre serviteurs. To pamboli opo yoki biso tondimi samike orosala yango na kombo ya Yesu to sambe. Amen. Amen, amen. Nzambe a pambola biso.